Chez BISO télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Il y a un sentiment mon tende basuba lobaka o ekokana na rapport sexuel. Na mokili ao après nzambe. Deuxième eloko da plus sentiment o mobala sepelara. Ils ont rapport sexuel. Parce que rapport sexuel ils ali dernier nzala ya mobali, nzala suka ya mobali. Chez BISO télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bien sûr que le bimwanda menani utana muzindo oyebisa biso conséquence ya basi oyo balinga kozala bongo likolo ya mobali na place bazala na se. Conséquence ya liboso soki mwasi alingi mobali azala na se na ye mwasi azala likolo Bible zobengango des relations contre nature ou bien Bible zoloba Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamées car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Chez BISO télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Femme, cela veut dire tirer de la côte de l'homme. Donc le mot femme c'est ça. Et loko est outil. Donc la femme c'est un produit dérivé. La femme n'était pas créée dans la création originale. C'est la raison pour laquelle la femme a été toujours faible devant des tentations. Voilà. Il y a on appelle ça un conseil Naba papa. Ko esposaka moi si na yote. Chez BISO télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Soki moi ça veut dire que nazala likolo ya mobali, ya binaka likolo ya mobali. Automatiquement cet homme là va perdre le pouvoir. Va perdre l'autorité, va perdre l'onction d'être un père dans la famille. C'est la raison pour laquelle il est là. Au moni mibali ata gangi ndengeni moi ça yo kakate. Chez BISO télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Tant Satan a quoi ici moi si c'est à ce moment là maintenant Nzamba se décida qui à longoli siko égalité tozalaki nango entre biso na moi si. À longoli yango nde Bible soloba Nzambe siko ayebisi moi si lokola yo ndi osali boye d'abord un sina liboso. Pona tesa ke basi ba toujours na sia mibali babotaka na passe. Et na moi si mo takolo bakenga na bota sans passe non. Toute femme babotaka na passe. Et ça signe que boza inférieur. Voilà. Et deuxième signe Nzamba lobi ba posa nyonso ya moi si sengeli mobala sa nini akokisa. Yango moni okozwa moi si a ministre yo a chômeur ou bien oza mécanicien ya ministre pe ya finance. Mais mongo yo pesa ye oyo uti ko bongisa pine mutuka et peser ko leka ba million oyo pesa. Très bien. Et puis je voulais dire à tout homme, oh olinga ko dépendre na moi si moi ça le sakayo, yeba ke oza inféminé. Bozale belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est Chez BISO TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozale belé boko tele émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Chez BISO télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci na partenaire na BISO, Prophète Ézéchiel, na pesi bino mbote. Merci na maman Daniela Ikombolo depuis Londres, na pesi mbote na apôtre Ikombolo. Papa na pesi mbote sika ozwami. Na pesi mbote na bayini mbote ba oyo balingaka Chez BISO télévision te. Bota la biso na page na biso Chez BISO télévision, bobeta na Facebook hein, bokomona ba émission nyonso na Chez BISO télévision. Merci pe na oyo ba contribuaka physiquement, spirituellement na ba prière na bino pona Chez BISO télévision chaîne oyo kene liboso. Merci pe na ba oyo ba kola na biso na Katako Kombe, Kikwiti, Mbandaka, Mbujimai, Lubumbashi partout Gemena. Kayemba na pesi bino mbote ozi bamboka Afrique Angola partout na pesi bino mbote maneko balandi na cadre toujours ya ko informer bino lelo yo toyeli bino na système o toko lobela bongo spiritualité na kati ya libala toko mona mingi bato ba ko déclarer o po moninga bali ngape sengeli na bala makambo salami boye sengeli ngape na sala boye na yango lelo toye mais thème toko lobela lelo yo pona nini mobali azalaka toujours likolo ya mwasi. Bani kolandi émission oyo eza ya bana mikete soki mwana azali wana longola ye parce que eza plus ya ba marié soki po oza marié te kotala te s'il vous plaît.
émission est réservée na ba oyo baza na ndako libala neti ba biso tout ça ba marié ndé baza na chance à kotala si vous êtes marié te kotala tête s'il vous plaît lelo to kolobela pona nini mobali azara toujours likolo ya mwasi tant to ko 500 nzoto pona nini salama kaka bongo mais lelo pe to moni ke mwasi akomi kolinga pe azala likolo ya mobali pona nini komi bongo conséquence pe ezali nini to kolobela ngona prophète Ézéchiel à travers cette émission spiritualité na kati ya libala moto na nzambe na pesi mbote mbote papa chic nzamba pambola yo mbote na balandi nyonso bazolanda biso surtout ba responsable o bazali na ba poste télévisé na bango bazolanda biso zamba lola apambola bino merci moto na nzambe kaba biso na losambo tokota na mozindo ya émission zambe émission oyo kopambola bana na yo parce que oyebisi biso ete tote liloba to longola bagan na maboko et que ba ete tote ya vérité zambe tozali ba toto propage ka vérité église ezabisika o esengeli bana nzambe bayeba message nyonso yango tolingi to longola bana nzambe na ignorance dans les mariages na kombo na Yesu na sambeli bongo amen. Merci moto na nzambe pona losambo kitoko kasi na lingi na tuna pona nini mobali na mwasi tango ba ko sangisa nzoto esenga kaka mobali azala likolo ya mwasi etangama na Biblia to esenga kaka bongo po mobali azala na pouvoir likolo ya mwasi. Merci beaucoup papa chic. Mituna ezali ya bino et puis bianoza ya biso. Très bien. Bible zoloba ete mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance c'est une révélation, révélation za otozo bimisa sikoyo. Parfait. Ezana bato ebele balobaka te moni makambo ko musala nzamba ko bimisa makambo te. Ok, véritable un homme de Dieu sengeli a prêché bana nzambe nyonso. Liloba nzambe za lokola mai devant mai nyonso tika la bolumbu. Donc ce qui total ici bana nzambe vérité te ba comprendre pe loko moko te. La première des choses sengeli batu ba yebe loko moko mobali na mwasi dans l'originalité bazala banani. Dans l'originalité bazala ndenge nini. Est-ce que bazala ka ego, est-ce que bazala ka moko azali kolo moko azali na se. Tant que on a relation amoureuse, moi c'est un mobile ça la rapport sexuel. Ozomona mobali azalaka likolo, moi si azalaka nase. C'est biblique. Totangi poser le fondement. Très bien. Dosi Genèse chapitre 3 verset 16. La ligne maman moko koma, yem ta ligne position à likolo, koma yango. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs seront portés vers ton mari, mais il dominera sur toi. Balobi boy, Zamba yebisi mwasi, tango mwasi abuka kimibeko, Zamba yebisi alobi, baposa nyonso ya yo ekozala na se ya mobali. Babi baposa nyonso ya yo ekozala na se ya mobali. Et puis mobali ako dominer likolo na yo. Oh, le mot dominer, cela veut dire quoi? Le mot dominer, cela veut dire être sûr la chose. C'est ça dominer. Et alors là, ndenge yo vandi awa, muta mateli yo na kati ya mapeka. Cela veut dire il t'a dominé. Donc, sikoyo, na eloko etali relation amoureuse. Na kata relation amoureuse ou bien rapport sexuel, je peux dire dans un sens vrai, position oyo ezalaka moi si na se mobali likolo babengango position dominatoire. Très bien. C'est biblique. Sikoyo position dominatoire ndezali position oyo lelo somo na basebele baboyi yango. Position dominatoire ezali position oyo moi si azana se mobali azana likolo na ye. Nde yango babengaka position dominatoire. Oyo sengeli lelo oyo basi ba comprendre que tango mobala azalaka likolo ya mwasi elingi koloba nini ekoloba que non il est toujours au-dessus de la femme. Très bien. Osonga pas ne papa. Il est toujours au-dessus de la femme. Wana babenga ngo position c'est là la volonté de Dieu. C'est ça la position dominatoire. Et puis ce qui dit bien lokola nzambe aza amonaka déjà, il a déjà vu que dans les temps de la femme et kozala na ba position contre nature. Voilà. Ba position contre nature ezali ba position oyo e bane ko sala ma mingi na époque ya Lot na ville babengaka Sodome et Gomorre. Tango ba position na eko banda e eko banda ne position ezaki nini? Ezaki position oyo mwasi abandaki kobina likolo ya mobali. Ça veut dire tant ba osala dans ces na bengango dans ces anga musique. Kwenda vutuka va et vient.
Vous comprenez? Il y a une émission où il y a une bazalate. Voilà. Donc dans ces ans musique, donc dans ces ans musique, on a des arabachas en douleté. D'abord zo binaka kendeli boso zonga na sima, kendeli boso zonga na sima. Donc le rôle a levier à mutuka. Très bien. Au côté ici vitesse première, aux zongs ici. Est-ce que y a un automatique na manuel? Là manuel. Au côté ici premier, aux zongs ici. Au côté ici premier, aux zongs ici. Donc na kati ya relation wana, ce qu'on a Sodome et Gomorrhe, ni ne bane ko s'est passé, na Sodome et Gomorrhe, basi ba mona quitté trop kozala na se ya mibali. Ça veut dire tant bazo liayi, azana se ya mobali, moi si amona ki bongote. Te, il faut ce que lié mobali lianga ngafona bana olia mobali. Oh. Ça veut dire qu'il y a un likolo ya mobali. C'est ça la position contre Nati. C'est la raison pour laquelle Kodobe na Nice et Kobi pardon. Bana ba rotala pe ata ya muke ba rotala mais quand peut diminuer moi nani. Donc na ko koloba ko bima ko coucher. Très bien. Ko coucher moi si na Nice nde yaki kobi ko bima. Ba no tanga na Romains chapitre 1 verset 26. Bible zolo ba ke esprit mabe l'attaki ba tu ya Sodome na Gomorrhe ba bane ko sala ba position contre Nati. Ba position contre Nati nde siko yaki ko créer homosexualité. OK. Ozomona papa. Or na kati ya relation sexuelle et ça na archange moko o ya jiraka relation sexuelle. Abenga kaye Anaël. Anaël azali ange o ya jiraka relation sexuelle. Yango moni lelo soko moni mwana mwasi azobima na mobali azali insatisfait. Cela veut dire que ata mobali asimbie ndenge nini. Alie mitwa mabele ndenge nini. Azoka sentiment te. Pardon. On revu cette émission. Pardon. Mouton mabele te. Lobelo mususu. Tolo. Siko na ko banete. Tolo. Bon alie tolo. Voilà. Toleka. Donc alemboli tolo. Donc elingo lobake soki moi ça yo ke lokote cela veut dire que na kati ne parce que na kati moi na mwasi et sengeli batuba yeba parce que c'est émission 100% tabou. Na kati moi na mwasi nzamba tsa eloko moko puissance moko da puissance d'attirance et na kati mwasi. Yango mona ka mwasi alongoli bilamba tambola awa. Bulumbu ataza liboma omona na batata responsable ba hotel misaba jeep po balanda azana nini na kati mais mobali soka longole lamba zo tambolawa alati mwa couper muki asimbi macheta ke kata mbila mutotala ye azate atazana masasa mba ebele mutolanda azate mais soki mwasi azana yango les gens vont le choix parce que dans la femme il y a une puissance d'attirance nzamba tcha na kata bango yango na na favoriser kindumba te mais na yebisa bato balanda biso soko moni mwasi balinga kayote. Ça veut dire mobala linga kaote ata olati ndenge nini mobala benga kaote ça veut dire eloko wana ezalaka na kati na yo kufa yango mona basi mususu moni mobala bana okabela ye ke mobali kaka coucher na yo bien abimi na ye esili donc mobali kaka deka abimi na ye esili cela veut dire que mobala boye mbala moko dégoûter mbala moko na ye nenga sani rapport sexuel ça veut dire eloko nzamba tcha na kati na ye wana ekufi yango moni awa na kata ville ya Sodome na Gomorrhe batu babanda ki ko boya position ya kozala na se ya mobali basi nde eya kosala ke homosexualité ekoti lelo na kati ya mokili donc une fois kaka mwasi andimi ngai na lingi nga position ko lala boyete babenga ngo position kala habite nga fona matalikula mobali nga fona bina mpanzi lelo koma position cheval position ya nani coucher position ya mbwa donc ba position comme bele misusu ya koba et comme bele misusu ba position ya nani ya éléphant parce que eza ba position na ba position alobite nga na boyi ancien modèle na lingi nouveau modèle automatiquement na kati ya relation amoureuse wana archange a géré la sexualité et puis bolingo o abenga kai Anaël archange wana akozala penza mingi na kati na relation amoureuse na binote et yangonde sko esala ke lelo oyo to koma na ba problème ya insatisfaction cela veut dire que mobali aza satisfait moi si aza satisfait ata bo sali relation ata bo liani bambanga ndenge nini donc boza satisfait entre bino na bino c'est à cause ya eloko wana yango moni lelo ba relation mingi amoureuse eza omoni lelo mwasi azobima na chauffeur mwasi azobima na mobali moko boyi mais mobali wa balaye o honoré azobima na te pourquoi parce que na kati na mobali wa balaye asa insatisfait aolinga bima na chauffeur o azo commissaire bisika lingaka yango na zobiso papa chic relation sexuelle rapport sexuel nde lelo oyo ezali cause ya ba divorce soka zo sala ma bien te c'est parce que bato respecter norme te zala na se ya mwasi mwasi zala na se yo mobali zala likolo bien sûr que le bi mwanda mais na ngoto na muzindo oyebisa biso conséquence ya
basi oyo balingaka kozala bongo likolo ya mobali na place bazala na se. Conséquence d'abord, conséquence ya liboso et kozala nini conséquence ya liboso soki mwasi alingi mobali azala na senaye mwasi azala likolo Bible zobengango des relations contre nature ou bien Bible zoloba Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infamées car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Donc basi ba changer l'usage naturel à celui qui est contre nature. Donc basi lokola baboyi balobi te esengeli biso tozala likolo ya mobali. Soki moi ça que nazala likolo ya mobali ya binaka likolo ya mobali automatiquement cet homme là va perdre le pouvoir, va perdre l'autorité, va perdre l'onction d'être un père dans la famille. C'est la raison pour laquelle il est là au moni mibali ata gangi ndenge nini moi ça yo kakate ata yebisi moi si boye moi ça yo kakati moi ça boyaka moi si akoma ko diriger ndako. C'est ça la cause ya mibali lelo bakomi ba impuissant bakomi ba inféminé. Oh Bible lobi ke mobali la cause la inféminité. Donc mobali la komi inféminé donc moi ça komi ko kambaye nde zali conséquence nanu ya liboso. Oh emimaka perdre ya autorité parce que batu fa ba ebelo komoko DG rapport sexuel batu bi ke za système sentimental. Donc c'est le komoko qui non il y a un sentiment mon côté de basuba lobaka ou ekokana na rapport sexuel. Donc à part après nzambe na mokili awo après nzambe so tolongoli nzambe deuxième eloko da plus sentiment au mobala sepelara ils a rapport sexuel. Parce que rapport sexuel ezali dernier nzala ya mobali nzala suka ya mobali. Papa bako cholo ba karbu ba kamunde lao ba kwangawa olie otondi ba chelo le susu ba na ebite soko lia éléphant soko lia nini papa suka zana poso suba vous comprenez très bien donc il faut suba parce que ezali o to benga dernier fin ya mobali donc nzala wana soki mobali ya wana ba ndona biso ba sango na ba sa nini ngamo tine na vanda na kita na kamoka pour le seul muta oyo alonga sentiment wana c'est Dieu Jésus yango mon apôtre Paul abi soko kokite kende ko ba parce qu'il y a et puis apôtre Paul atambolaka ne mabe pour azala d'abord voyou adama ya mike ya babujana ya mitu ya mabele ya bapaipa ya mabele ya mike adama siko tanga kutani na nzambe na acte 9 papa faut te ba vérité ça tabou non tanga kutani na nzambe na acte 9 abaye ne moi si pas lia trop ya bandundu ya noa do adama trop siko abaye ne vi wana moto na nzambe na yeba to sunga bato mususu mingi basi ba yebaka c'est qui une femme moi ça zali nani peu différence ni ya femme na fille parce que le tomoni na ba poto mingi parité komi mobali a ju place ya mwasi bokomi ndenge moko moi ça ju place ya mobali bokomi ndenge moko 50-50 donc ndako OK biso babantu toyebi valeur ya mobali c'est qui une femme c'est qui mais to moni lelo yo moi si na poto ba pesi moi si valeur moi ça comme kobenga na mobali na ndaku moi ça comme commander mobali moi ça comme na liloba pona koleka mobali comment expliquer que phénomène wana ekoti na monde na biso et ça diable mutaninga imposition on est comment to ezali normal moi si na mobali tegala ndenge moko. Et là, quand on a zongi na spiritualité, je suis prophète. Na kati ya spiritualité, avant d'abord nzambe akela batu, batu naturel, tozalaka batu esprit, batu esprit tozalaka ego. Donc moi ça mobile tozalaki ndenge moko. Soki batangi na 1 na Genèse chapitre 1 verset 24 bakomona tozalaki moko. Bible dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme et la femme. Ça veut dire tozalaki loko moko, tozalaki ego. Donc moi ça mobile bazalaki égalité. Quand est-ce que moi si a perdaki autorité? C'est tant ou sikoyo moi si nzamba yo ça la deuxième créature. Voilà. Tant nzamba ça la deuxième créature, ayeskoyo kolongola esprit féminin na kati ya Adam parce que Adam azalaki double, il était femme, il était homme.
parce que tango Adam salamaki azali na ye moko nzambe aye komona esprit féminin na kati na ye tango c'est ko Adam Chez nde ayaki ko bimisa esprit féminin nde asali femme bible zoloba la femme cela veut dire tiré de la côte de l'homme donc le mot femme c'est ça et loko e wuti. Donc la femme c'est un produit dérivé. La femme n'était pas créée dans la création originale. C'est la raison pour laquelle la femme a été toujours faible devant des tentations. Voilà. Il y a on appelle ça un conseil Naba papa. Ko exposera moi si na yote. Yo memi moi si non église. Muke que non mon pasteur. Likamubo oyo papa oyo bisa pasteur. O exposera moi si non que mon pasteur. Que mon pasteur. Ko mon pasteur. Tango kendaka wana. Akebo yo boulot pasteur a ligne la kaye. Boulot pasteur à ligne la moi sinon so yebi yango parce que do ba pasteur mikolo donc so azane faible pour ya ba pasteur so moni ane onction mais ane faible devant basi yana mi ban so ba kelama faible ya mon apôtre Paul a comprendre que ezaka na ba frère so ba kelama faible na bi que nzota moi si eza très puissant puissant c'est là nzota moi si eleki 6600 volts. Donc moi si no mona kawana aza donc moi si nenga zana za eloko sakanate moi ça ko bomba mokili ya mona ba grand personnalité so avant ba bomba ba utilisera moi si donc moi ça ko bouleverser mokili en un clin d'œil siko elone c'est pas ça ka tangu nzamba keli moi si akeli moi si nzamba comprendre que non moi si est faible c'est la raison pour laquelle tangu satana yaki olia ya ko bandana ko tenter mobali pa bangaki avec mobali homme fort pourquoi parce que mobali azaki créé par l'image de Dieu. Moi, c'est un produit dérivé. Là, je parle de deuxième création charnelle. Création spirituelle et là qui va tout qui est go. Mais moi, ça perd qui. Parce que tant où Satan a quoi ici, moi aussi. C'est à ce moment-là maintenant, Zamba s'est décidé qui à l'ongoli si quoi égalité tout qui n'ont entre BISO na moi aussi. À l'ongoli y a une Bible solo bas. Zambé quoi yebisi moi aussi. Local a yondi au saliboye. D'abord un sina liboso. Pour la tête ça que basi ba toujours na siami bali. Babota na passe et la moi si mo takol bagenga na bota sans passe non toute femme babota na passe et ça signe que boza inférieur voilà et deuxième signe nzamba lobi ba posa nyonso ya moi si sengeli mobala sa nini akokisa yango moni okozwa moi si a ministre yo chômeur ou bien oza mécanicien ya ministre pe ya finance mais mbongo yo pesa ye oyo uti ko bongisa pine mutuka et peser ko leka ba million oyo pesa très bien. Et puis je voulais dire à tout homme, oh olingako dépend de moi si moi ça laisse sakayo, yeba ke oza efféminé. Mobali jamais moi ça ko laisse aí. Soki yo salaka yeba salaka, linga mbongo no moi si pas lia. Ata moi ça la salaire ko le kayo, mais ça là tous les moyens moi si lia mbongo na yo parce que c'est la loi de la nature nzamba place bongo. Sikoyo moi si Aza toujours na se à mobali. Pourquoi? Parce que nous avons déjà tracé. Alors bi mobali dominer les couleurs moi si. Siko ba pays auto vandi. Ba pays ba komi ko yeba ko autoriser parité. Ba autoriser parité. Pourquoi ba autoriser parité? Parité wana ezelo moko mabe makasi. C'est la raison pour laquelle ezali cause y a ba divorce lelo. Yango ezali cause y a ba problème lelo. Yango ezali cause y a ba difficulté lelo. C'est la raison pour laquelle homosexualité commis. Omoni moi si a commis ko koma lokola mobali. Moi ya bala mobali ezate fo abala muninga ne moi si. Ba commis ko somba ba bord ya kopal alati yango na nzuta commis ko betela yango baninga ne basi. Osomona. C'est ça l'esprit terrible o ekoti na kata basi. Yango soki kaka batu bazongi na mode sexuel que moi si na se babenga yango position wilki apandi makolo boye loko tumba soso yoso kota mais 100% tabou. Ouais, bandeko balandi émission vraiment c'est interdit aux mineurs. Soit mineurs qu'on a une émission ôté. Donc voilà, comment moto nzambe. Donc position wiliki wana na bakisi. Donc position ya tomber moins si mobali likolo. So ki ka bo continuer na position wana yeba ke yo mobali opère de pouvoir te. Tu remarquer ndena lo baboy. Ba papa musunde bazana ba conscient. Ka mukolo moi sa matelo likolo. Yo lala na se. Moi si akomi mobali yo mobali komi moi si moi ça bani ko beto biloko et mukolande yo perda pouvoir. C'est la raison pour laquelle basi ba domina rabino ba yo ka binoté pour ebandi non en relation sexuelle pour enjoindre un rapport sexuel à perdre de pouvoir. Moi ya diriger bino ezate yango monaka moi ça domina ka yo ayoka ka yo te komi basi poto bazaka tetite yo no bandi on na chambre pesi pouvoir na chambre yango moni mibali nyonso soko nikaye atobomi atomeli boma mama tani nikaye atalaka na se so boma ye nyataye
Vous comprenez? Bête. Moi, ça a diversé, papa. Faut qu'on y atte sans pitié. Nani, papa. Nazo bisoke. Tala, nazo ba papa chic. Au moins dans domaine wana makamanga kuna longola la onction. Il faut qu'on y attaille de lier dedans. Oh. Aza moi maman nanga binani. Ah, il sera un peu moins douceur. Douceur. Ya on nazo bageno mobali ozo. Papa, tu as la deuxième partie makambo. Mais sikoyo, qu'est-ce qui fait que les loyaux na monte na biso na poto parce que chez nous ici ils ont raté. Mais mon était quelque part aussi ceux qui moi si biso mibali misusu peut toyer baraté que non, moi c'est un que respecter. Biso comment moi c'est le roi niamala bikolo mususu na bité mibali nyonso te. Na bité que bikolo nyonso mais il y a deux bikolo oyo basala rabongo. Okoyo ça va nini. D'abord, Bible Zoloba, la femme, c'est la côte de l'homme. Tababi ke azamu kuwa ya mobali. Et Bible Zoloba mutu oyo azali konyo ko la moisi ezalo ko la zoko misala yemo ko pasi. Donc la femme c'est un partenaire. La femme c'est un partenaire oyo et sengele bozala na ye, c'est un partenaire one of na relation amoureuse. Mais dans rapport sexuel aza adversaire. Bah tu faut bailler, faut m'amuser toi c'est ma vérité. Voilà. Moi si dans la zone baboui, papa simba malubananga. Très bien. Bakatate. Moi si aza partenaire na relation amoureuse, partenaire premier ministre que moi si. Voilà. Président Zamobali. Mais dans rapport sexuel aza adversaire, aza ennemi. Ah bon? Oui. Na baba marié ba comprendre. To kangi parenthèse. Sikoyo. Moi si oko maltraité été, oko nyokole été, oko moné pamba té, ndeti ba tribu mususu moye to tanga kombo ezate, ba mona rabasi ba biloko pamba benga e loko. Moi ça za chose té. Moi ça c'est loko aza muto sengelo valoriser ye. Asa premier ministre, azali aide Bible zo benga aza aide ya mobali, azali conseiller ya mobali. Donc oko raté ba conseil nyonso, mais yango mona batuté. To meke ko so na père to ko quitter, to kende pas mère. Voilà. So ba ke pas mère ba so na mère. Papa ta matin ndenge nini moi ça lokola tarmac bisika avion ça nini ekitaka na mbetu tango bovandi allez moi ça bandi papa moni boy moni babi la nuit porte quoi conseil moi ça yuki mais sikoyo soki moi suis au comique au joyeux lokola et loko chose c'est là où maintenant ozomona di au moins na division za la makasi na kati ya mariage yango monike bandeko oyo babeta kabasi ngana lobaka boye Quand mais c'est biblique. So moni mutu azobeta moi si il n'a pas le Saint-Esprit. Obeta moi si ndeni po ezalo kwa musapina yo buyi. Aussi marteau beti yango ça wa liboma. Très bien. Donc bambala babeta basere mitu ezo salate. Parce que ça continue yo. Ote azateti non. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Moi, c'est Seigneur éduquer. Mais ce qui moi si ayo kakayote abanga kayote, c'est un signe que yomoko pese pouvoir na ba position oyo ça ou ça la obi bezo bengo lisage contre natif. Problème ils ont un rapport sexuel. Mais moi ton entendé, to comment c'est quoi un problème sous oyo ba ba bengeli moi mingi. Est-ce que c'est autorisé moi si à si c'est peni ya mobali? C'est biblique. La spiritualité et l'inkolobanini. Vraiment, ezali ba acte Bible zo bengango quoi? Bible zo bengango ba acte sodomie. Bible zo bengango ba acte sodomie. Très bien. Ba acte sodomie ezanine. Ba acte sodomie omoni mwasi azolembula goro ya mobali. Le bala français moto na Zambé. Je peux dire quoi en français? Le bala français peni. Bon. Peni. Okay. Azolembula peni ya mobali. Très bien. Eza ba acte sodomie eko salama jamais. Pona nini? D'abord, fellation ezali ba acte sodomie. Eza eloko oyo même ba ange bazwaki manda kotumba ville ya Sodome na Gomorrhe à cause ya fellation. Parce que bandi awati fellation bandi awati depuis époque ya Noé. Nde banda ngomoni nzamba tumbela mokili. Lelo pozomona fellation komi makasi. Fellation komi makasi omoni ezo salama donc moi si alingi kaka pa koma bisika koma ka il faut pas sala ye loko wana bandeko mo ya poto ba benga ngo kota cave donc koti cave uzomona ezali ba acte sodomie eko salama te donc ko yango to solo ba ebandaki te to boy position assez te position assez za mo ancien modèle ya lobi ya kotoyo tête à tête donc yo pesi bo na boye ya pesi boye. Donc non stop yo si c'est un peu si c'est tout les cas.
kasi yango na papa na ngai c'est ça fellation yango nde eza origine ya biloko belé et bimi na kata mokili oyo zo mona yango nazo bana nzambe moi je viens un pasteur o azo autoriser fellation nazo sa bana nzambe biloko wana yango nzamba tumbela mokili. Donc, ce qui bino bosala on a couple na bino boye bakake vous n'avez pas part na royaume ya Nzambe. Yango moni lelo oyo mibali ba perdre bokonzi na bango à cause ya fellation, à cause ya ba position parce que en joie j'ai un rapport sexuel anayel wana. Papa, ce qui déjà bokom na ba acte bon en joie na kendaka. Ce ko ba nani ba kendako diriger rapport sexuel na bino et ça la ba démon. Yango moni lelo moi si ata za libala bazo lia libanda. Pourquoi? Parce que à perdre dignité naie parce que en joana azo gérer le sous relation amoureuse sexuelle plutôt na bangote. Et ça condamnable. Bandeko basala yango bo sala yango te. O sala yango te tika yango betaye na position o nzamba pesi biso wana. Zala likolo na ye ozo beta bosomika musu ya bien. Moussou ya bien parce que moussou peut contaka. Faut que ma moussou les bête là quoi ma kelele comme si que bazo bomataba. Mais moi la moi si moi benga lobby même problème oyo. Il y a un but on a serré tout ça émission yo. Alors mobile na ye il faut zoyer quand la sima. Pour yo ka bien. Est-ce que mobile n'enga pese moi simbongo akoyi ko zoyer partout atana nzela nus tope liboso. Est-ce que mobile ya bongo atana droit toi azali na droite azo besoin na moi si na yeto azo sala nenge sengeli na yoka pasteur moko tant azaka donc moi jeune ministre avant comme responsable prophète na église ayebisa aloba na église ayebisi aote ya ba marié kama mona aloba lobi Nzambe na makambe tali rapport sexuel Nzamba longwaka atiki penda bino sala nyonso bolingi mais je lui ai condamné na condamné nabite Dieu ezana anjo a gérer ka rapport o pena tala ata mamno so bo sala bon ce que moi na bauta na premier monde angélique tangu bord ekoti ma ekoti ezaka 10 000 un coup ezaka combien zoïde yaka 1 million moko ka muta kotaka yango tozaka ba vainqueur nyonso kufa ba anjo wana nde ba jira ba tala bo bakanga miso ba tala bino mamunyoso même bo sala ngona kindumba même bo sala ngona na libala ba anjo ba jira ka rapport bazali po bango ba yaka pona création ya ba tindaka ba nani ba âme et quand on a ba fécondation nyonso vous comprenez ça veut dire Dieu gère les rapports c'est ce que bano gérant côté ainga tumba Sodome na Gomorrhe siko so moni moi si mobala zo memaye basala ka bengo acte sodomie yango ka to lo bato zo na sima so que moni moi ça lingi ba banda ko betaye na Nice. Cela veut dire quoi? Et ça esprit sodomie. Donc moi si so moni ba mobala zo memo bongo boya spirituellement d'abord c'est mauvais, ça détruit aura ya mutu et bebi saka étoile ya mutu. Deuxièmement yeba ke oza la porte d'entrée ya ba démon wana obandi ko exécuter loi ya ba démon ba gérer ka sodomie parce qu'il y a ba démon ba gérer ka sodomie d'être madame Lilith Naïma baza des esprits des déesses ba gérer ka makambo wana sikoyo na physiquement d'abord oza ba infection grave. Moi j'ai reçu une femme aza mundele abi mobile na ye bazo bebana abonda aisinga papa abondela ponanga mobile na ngai abanda osala ngai na voie normale na nyo kwa mi papa na ngai mobali wana aza lokola ndoki soki amati likolo na nga batikaka te akozwa ngai 2 heures ditaka azobeta na nsima nsima nyonso efongwama akota asu wese bien te mama azolela papa taka mundima yebi so eloka bongo siko na opese conseil nini. Et je lui ai donné le conseil nabi ko sala yango te il suffit de bale kufa et kufa et j'ai prié et puis ayebisa bi papa na melaka ba kisi na ba infection moko grave nde na zabe docteur ayebisinga docteur taka docteur convoquer na mobile je Nicolas na ba convoquer na mobile bi ke tika actoyo moi sinon déjà baby na sima donc zoto moi c'est baby zoto ya Nice ne pe baby donc pas soleil mabe mais mobile bi ka ngana linga position wana mobile bi ayoka bien na position wana donc entre pas spirituellement et ça démon yango moni lelo rapport ce so moni ke mobile zozo lolema zo kotisa na Nice ya mwasi oh mon Dieu azo lembula yango est-ce que eloko wana eza normal solo kutu ya kaka neto kimaka bongo zo lembula eloko wana parce que bon wana eza lokola liboke sila ka solote omoni liboke atabo sokoli ndeni pilipili ezali parce que eloko wana tao nikango na jamais solo sila kate mais ce qu'on zo lembula yango osomon c'est là
Tu reviens sur la première partie émission yo spiritualité dans les mariages. Mot de la fin. Tu reçois la deuxième, troisième, quatrième, cinquième partie. À point aussi ici. Mot de la fin zaka kino bayoka ba conseil oyo. Ce qui ngai na lingina bimisa vérité au poto sauver bango parce que na comprendre loko moko to nazo te ya batu ki bonzambe royaume de cieux mais na mariage batu belé bazana ba problème sexuellement bana ba problème donc na lingi ba consommer ba émission ba benga ba émission so bazana ba posa ba conseil numéro eza yanga eza wana plus 243 97 76 24 454 eza numéro ya WhatsApp eza affiché au bengi posa ba conseil mobile oyo alingaka plus 243 97 76 24 454 mobalo alinga toujours ko mibano na sima benga biso to sambela pona bino so zwinga te oko tinda question pa papa chic a repesa nga question donc to éduquer ba mariage na bino samba pambola bino. Merci Moto Nzambe. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je dis un grand merci Nabino. Émission spéciale. Les gens demandent Nabino Bossera qui tourne le domaine de mariage ou de sexualité. Excusez, il y a un moment où on va dire côté wana. Nabandi que oyo to lebi na kati émission oyo et ko bax Nabino 1+. Merci na Jonathan Mukadi pour la prise de vue. Merci na assistance il y a Negonanga Safari yetele na komona Taylor Mulumba Mukadi na komona Brad Bumba ako assister kitoko. Merci na l'homme de Dieu Moto Nzambe prophète Ézéchiel. Merci na ba sponsor na biso mama Daniel Komolo. Merci maman pour na nyuso ko sala. Maman sala ane mabe maman. O ba ke sous des cartons pour anine. Merci na Lidi Mukadi, merci na Chala Mama depuis Londres, on appelle Mbote. Donc Eska Ozwami, merci na Nyuso Kosala. Tokutali momba la semasugi yezo azongete. Bye. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino Mbote. Mbote, bala nyonso ya Chez TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.